Mbote na balanyo soyo Océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba oyo ba mesana kolanda chaîne na bango ya bitinde te bisa bino chaîne oyo e bomba ka vérité biso to kitaka sur le terrain pona ko zoya bino maima so ezoleka na mboka na biso Congo malamu to mabende na mesana ko yebisa bino bokoye bango kaka en Océan du Congo soki osali malamu to beteli yo maboko soki osali mabe to kolobelo kaka en Océan du Congo bande ko pasi pe mawa mingi na yebi ki bomoni nga na za shosho Naza attitude moko boyelo kwa ya maladie pourquoi auto uti kokutana nango lelo na tuna la police ya Congo est-ce que biso peuple tozala ba inabiso tozala ba inabino plutôt la police ya Congo est-ce que biso presse tozala ba inabino bakaba kaba ba boma batu basala ba mabebele bobo kanga bango bo umisa bango bo ndiko bobo kanga bango mais boyo kanga bango lelo ba biso presse baka presse eza au milieu du village nous tozala na katikati tu vas répondre à Rosala Moussala, tu vas répondre à Bapandisango. Mais bon, comme c'est le roi Banguna Nabino, peuple congolais, tout l'abonné d'Océan du Congo, Bao Bokola d'émission Oyo, Bobenga, et ça dit vraiment pas si mingi. Le lobo ebi bongo mwana mboka Lik Mlopo azalaki na prison abimaki. Le lobo bengi qui ba presse ba ya po bazwa na message pour peuple congolais to ba imo kanyoso ba yebe ke Lik Mlopo azana makala abimaki ba mona ye. Mais pas si biso to ke ipoto so ba image mwana mboka bandi bazwa maloba bana koloba bwe babandi ko tabase bazo beta batu ba okipete na peuple na biso presse ko beta biso baboto linga chargeur na caméra biso chargeur na pile nanga moko na sac ya caméra ekei on est dans un zoyo ka douleur na habite ne ko so za pembe nanga ko aider ako laksa kisi na laksa no na uti ko mela kisi eza pembe nwana na uti ko mela miski plus popo mona ngana le kana popo yebi santé ya maman océan aza l'hôpital na mwana mais na bina forcer kana le kana uti ko mela miski plus on est na yo ki moi bien ndeko grâce ya tumba boyebi aza moko ya journaliste tabase ba buki trepie na e Joël Gonda o boyebi cameraman ya plus clair ba bete pe ba buki trepe na ye ya kozoka zoka alors moko to okende wapi bato ba osama be bo mona bango ba osala bango eloko bo osala bango eloko te biso to wana biso ka ba simple citoyen to wana biso ka bato to ya to osala musala bo komisi biso banguna na bango ndeko na sima kamera telanga bilili place uti ko sala na sima kuna kota nyulis telanga bilili ba ndeko ba mona ndeleki bino moko bomoni bilili wana pona nini boy pona nini na biso ba presse bokomina ko beta biso ko buka biloko na biso eza passe eza vraiment passe mais peuple congolais to ko lembate to ko bundela mboka na biso nazonga mukena makambo tali papa na biso auto tika biso nani oyo abomi papa na biso Chéribin ok bobi ya Chéribin ok ni nani boye biso biso pona minute o taba voice bine belé bane ko musu balobi bato ensemble bato babomi o atika ki malo ane ko loba déjà na mdaku na ina bana na e pa bana na e plutôt que ensemble balingi nga lisusu te. Il paraît que l'Iwa Chéribin okeni et outil ensemble. Barata qui sont robo matrason poutou ne rosala ke ba yo robo ma Chéribin okeni. Nani abomi Chéribin okeni? Mobomi Chéribin okeni nena. Ndeko na sima caméra. Telanga voice ndeko basaki na Chéribin okeni. O ba bengisa ki na cour suprême. Telanga voice wana. Toza kota ngana utaki kutu nde bato basokola bano basokola mituka pour ne pas dire ba chèque ba ekolanda e ko senga mo eloko ndenge ezalaka kaka azalaki na rapprocher na ye rapprocher a kiti apesi bana na eloko biso totem toza kota ngana utaki na nazaki na ministère à budget et na secrétaire général à budget na pusani wana na ye na pesi kulutu na ngai Chéribin Mbote to sololi na ye to sisi ko solola mwa muke to s'équipe moi moke pendant moi quelques minutes long na longwe wana na eko vanda na Villa Royale na ngonga moke na yoki bato na zaki na Villa Royale na bimi to ye wana to zomona nde bato ba kolongola ye ba ye wana we il y avait 6 personnes en tenue civile et puis batiki pick-up na bango juste
pour na kota maison de la France parce que Hollande ba na pick-up moko ya pembe pick-up wana ya pembe ezalaki na ba garde républicain ba mura o to benga ba mura misato na chauffeur moko ba mura ba na kati ya pick-up wana ya pembe ya pick-up pembe wana ya Land Cruiser ba ye ba menacé ba zui ba simbi c'est lui-même qui a conduit sa voiture ba pesier volant mutuka na ye menace tellement le et tout ça la makamone tout ça la ezali na liboso ya cour constitutionnelle na liboso ya cour bazui motoka bakei nango la bakei aussitôt nani garde na ke ko bato balandi mais biso to koyeba ndenge nini ke pick-up ya pembe ezalaki wana parce que to landi ngai na démarrer motuka na nga na landi to komi ti wana nde to komona bazui motuka na ye moko moto azopusa la bakomi na liboso ya maison de la France bakiti siye babwaki na sima ale mura moko akiti aye azwi volant Chérubin nde bakei pasi yango wana tondimaki te kelo tokomona boye mais nous avons vite compris que ezali telanga sous voice ya bapandisa wa mboka libanda o basali analyse balobi makambo telanga sous voice wana. Kinshasa, Chérubin Okende serait victime d'une rétrocommission. Invité à la Cour constitutionnelle par le juge Lumumba Sylvain, Chérubin Okende a été retrouvé criblé des balles sur la route poids lourd. Derrière son assassinat se tramerait une affaire de rétrocommission de 170 millions de dollars, dont 120 millions reviendraient au président Félix-Antoine Tshisekedi et 50 millions de dollars à Chérubin Okende. Le dossier daterait de l'époque où Chérubin Okende était ministre des Transports et s'est dénoué récemment au moment où Okende avait déjà basculé dans l'opposition. Paiement passé, Okende aurait donné au roi sa part via la maison civile. Ce dernier aurait obligé Okende de réintégrer l'Union sacrée pour éviter que sa part des commissions ne bénéficie au camp de l'opposition et pour faire disparaître les traces. Malheureusement, Okende aurait refusé. D'où l'implication de la Cour constitutionnelle qui invita alors l'ancien ministre à venir déclarer son patrimoine le 12 juillet 2023. Il aurait été enlevé à partir du parking de la Cour constitutionnelle et amené à une destination inconnue où il a été assassiné. Tokozonga kasi na video telanga sécurité o ba enlever moi mwasi wana na kata ya catch telanga video wana moi c'est kitoko boye na kati ya catch na kati ya catch ba drogué na kati ya catch moni bomoni to moni sona ndolo nde bakangie na basoda na biso azaki na bakangie solo bakangie amoni catch na bango tala catch yango ya ngoyo catch yango bato yango wapi bango tiana papa ya mwana koma bango baza wapi bato yango bakinaper baza wapi bakinaper efoto filme bango capitaine bakinaper baza wapi kotia bango deja na kasho eza pasi na circulation yango wana nzambe na bona yoka yango kala lisolo na vivre yango papa ya mwana mwasi nzambe na bombo alors tant que tomona makambo ya mboka ekende wapi nani ne bobomi ya Chérubin Okende nani abomi Chérubin Okende nani ne abomi Chérubin Okende waposa to yeba na minute vérité zo yeba na te papa bato abimaki azongi te bobomi ye nani abomi ye
justice faut ça, ma batma yeba liwa chéba aucun ne outu wapi. Est-ce que ne bolo ba to no to na ba voice obino bolo ba voice ngunga yo kango na mte ke Sharaba aucun ba lobi ka lobaki ka ensemble lingete yango ensemble sali ebo ba komi kokosa bo koto bo koto alors nani abomi Sharaba aucun na teli bino audio to voice ya ne kwa za ki sur place asa ki na Sharaba aucun bobo ma Sharaba aucun nena le to za ki na new list ba tabase biso ba beti biso tosali nini biso peuple tosali nini tosali nini Kongo ekende wapi na biso presse bokomi kobeta biso tosali bino nini insécurité na mboka ezali la police boko konsala eloko te mais msala bino kokanga basi na mibali na nzela so baotambola kokanga bango batu batambola te batu basala boye te. Alors nazoki mo voice moko ya maman c'est en direct hôpital na linga kina benga yema atiki voice tant na bengi ye likambo esali passe l'océan du Congo ba yibotel biso ba pile aboto libiso chargeur auto chargeur en machine j'espère na bi ke boko mona émission boko kama pour qualité émission eza na se na lobina le kaka na sala pour la force to pour na ko linga mboka na ngai na kotela bino voice ya maman océan o atinde take congolais par rapport à makambo ezoleka boyoka voice yo. Peuple congolais, bipai biso ezwami bino ezalinga wa bino océan de la presse congolaise na banzi soki tokokanisa malamu bokoyeba ete nzambe azali na kama biso bakongomani mpe bato bazali kobundela kolo Kongo na bosolo na banzi yambo ya kokota na kati ya ne 2023 ba video soki toluki yango malamu ekozala nzambe amimonisaki mpe nazanaki te koyebisa na bino bobomesano ke nzambe alobi ane oyo ezali ane ya makambo mabe makasi ezali ane oyo tribulation ekosalama kasi bana na nzambe bobanga te botombola miso na bino epai ya nzambe baoyo baliaki oyo batiaka eliki epai na ye pluto bakufaka soni te na banzi ete chaîne na bino oyo Océan de Congo atako bitumba lango kasi ezali chaîne ya solo ya libération po ete ezali koyebisaka bino makambo na longueur d'avance ndenge bino bolobaka lokota ya lifalancé tozalaka wana te mpona koyina to kobebisa me tozali wana mpona kotalisa bino bosolo mpe koluka lisepo na lolenge longo bani ya république démocratique du Congo lelo oyo bokobeta lisusu ntembe ete nzambe alobaki na bino te na nzela ya molobe na bino Océan de la presse congolaise mpe na chaîne ya libération ke makambo ekozala esengeli biso tomilengeli babundela ye ekolo Kongo ezali ntango ya komitumbisama te ezali ntango ya kolukaluka te ezali ntango ete totombola lisusu nzambe na ngwende na ye mpe kotelema koluka lolenge nini kolongola baloki oyo tosi toyebisaki bino otali bango nzambe atalisaki ete aponami te kati na ye ekolo ya biso biteni ya epanso misato milimbindo ali bongo diabolo oyo aye na maseke mpona koboma Kongo boboyaki kasi lelo tokomi wapi botala malema azali kosalama bayi bakongomani mbawa bino ya soni ali kati na pasi kasi esengo yali po ete nzambe azali ngai moko nersi atiki ekonyokolo mpe mwana awutingo kokima ngani ya kokima kasi na ngolo ya nzambe tata mwana bukani bamotuti ye kasi batie mabende tozali kopambola nzambe po ete na ngolo na yali kotalisa biso nzela kasi message na ngai lelo ezali nini bayi kongomani botelemi bolongwa koliaka niaka bolongwa komona lokola nzambe aza te na république démocratique du Congo bino bayi oyo botelemelaki lokola babundela ye ekolo Congo bomesani bafranc bagroupe mpe lelo mokomi na temps ya diable ya komiliaka niaka ya kobuya kosala mosolo po ete Kongo esikolama Kongo ezali kati na bongo Kongo ezali kati na pasi bato bakokufa misala mabe ekosalama mpe bino baoyo botelemaki lokola bafundeli bobungi nzela nzambe azali na bino nzambe ya Kongo akomona bino nzambe akotika bino te bokofutama na mabe nyonso bokosala bakongomani lelo oyo
na bandi kosala biso baso pasi na likambo ya Chérubin Okende biso baso tokolela mais Chérubin lobi azalaki ministre ya Chilombo azalaki ministre na ya transport aliaki mbongo basanganaki kasi ntango oyo ye komona ete po azonga na opposition bandeko na ngai nzambe alobi ke votre oui soit oui que votre non soit non ce qu'on ajoute vient du mal bato bokobulela kongo na bosolo botelema bobaye te bokima na ngambo ya satana te bomona teke lokwa nzambe abosani biso soki ozali na ngambo oyo okei na ngambo oyo okei kolia na pusha baloki ozongi oyebaka okobika bomo ya kongo te nzambe akotika yo tosepela te na mayo kosala kasi ezala moko ya ndakisa oyo koteya biso tala mokolo mwa lelo nzambe ayebala kokumisama ndeko wa biso liki mondo mpwe bitumba bibundi aumeli ntango molai akufeli ndeko kufa ye bipai na bipai amonaki te kasi na ngolu ya nzambe tata abimi esengelaki lelo bato basangana bayoka ye apesa mwa bandeko na ye mbote kasi bomona misala ya baloki ye ekolo kongo lokola pouvoir na bango ezali ya koboma pouvoir na bango ezali ya diabolo ya kosisa bakongomani po ete bapemela bango mabele mwa bango tala lelo toyesu kozala victime kabuya ye wana na bantumba grâce babotoli bango biloko bya bango bisaleli bya biso babuki